Nzambe aza monene bana Nzambe napesi bino merci na ndenge bino tozo landa biso na minute oyo na ngonga oyo toza liboso na bino. Nzambe apambola bino naza mwana na bino Evangeliste Christian na wuti na église ya Anglican, adresse eza numéro 11 Basalakala, commune Talamu. Numéro 11 Basalakala, commune Talamu. Iska nyoso uzwani ozoyo kabiso Nzambe apambola yo. Toyapo to partager maloba ya Nzambe. Oyo Nzamba yebisi biso maloba na ye alongwa na monoko na biso te. Avant to partager to bondela nano. To bondeli na kombo na Yesu. Nzambe oza Nzambe ya malamu. Nzambe ata mutu moka koki na yo azate. Nzambe bana na yo baya liboso na yo. Tuye po opambola biso na maloba na yo. Tuyaki po to mona eloko oyo moko olobaki ekosalama na suka ya mokili. Nzambe fongola biso misu. Iska nyonso tozwami tozoyoka maloba oyo. Kolinga te soki toyoki yango ekoti na litoyi ya droite ebimi na gauche. Nzambe kolinga eloko wana esalama na kati ya bomoi na biso. Tika maloba na yo ebota mbuma ya maramu na kati ya bomoi na biso. Nzambe eloko nyonso oyo tozosala na sa mokili oyo yo nde mutu okoya kozwa ngo kopambola biso na kombo na Yesu tobonderi. Amen. Donc nakotanga na Lingala na anglais nako expliquer na Lingala. Soki totali toni na biso lelo iska nyonso oyo zwami ozoyoka biso landa biso malamu ndenge tozokende tozobima toyebisa teme ebele oyo okoyoka okomona okososola na yango. Donc tokena teme lelo said the topic the coming of our Lord Jesus Christ. Toya pona Yesu Masia. Toya pona Yesu Masia. Toye biere ko Bible lobaki na mukanda na ye tan oya lobaki oya baye ayebisi ba yoko na ye iska tamba ke ko tuna question eloka yebisi bango ke ekobanda. Kosala donc abengi yango sim. Tokoyeba ndege oyo Nzambe Yesu Masia na biso akoya. Donc tokende na teme na biso na Matthieu 24 verset 44. Matthieu 24 verset 44 alobi. So then you also must always be ready, because the Son of a Man will come at an hour when you are not expected him. Okozala kokengela tozala nyonso kokengela moyo moko oyebite juu oyo Yesu Masia akoya. Na expliquer maramo Yesu ayakaka nzela ya mibale na bomo ya mutu entre yo oza na se ya mokili oyo okufi oyo donc Yesu na yo aye, ou bien oza na bomo donc tant élèvement ezoya ou bien Nzamba zoya élèvement ezoya. Donc soki yo moko olandi élèvement wana te yeba ke Nzambe oyo yo aye déjà. Eza façon mibale entre okuti Yesu na lewa ou bien okuti Yesu na enlèvement. Yango nda lobi esengeli biso nyonso
tobanda kokengela, tobanda kotala, tobanda kotanga bible na biso, kosala eloko ya maramo na bomoi oyo ya bato, kosala eloko ya bien na bomoi na biso, torenga moninga kosala mabe te. Tozonga isusu isika totangaki na Matthieu 24 toke na 3 ti le 14 toyoka nanu eloko bible ayebisi bayokoli na ye. Alobaki na Matthieu 24 3 ti le 14 alobi, as Jesus sit on the mountain of the Olive, the disciple come to him in the private, tell us when all this will be. They asked him, and what will happen, to show that it is the time for you coming and the end of the age. Iska bata yokoli na ye oya 12 apôtres bakendeki kotu na ye eloko nini tokomona ube sim nini tokobanda kotala eloko nini ekobanda kosala na mokili po toyeba te koya ekomi pene. Alobi na verset 4 alobi, Jesus answered, watch out and do not let anyone fool you. Yesu abandi koyebisa bango ke batara babanda kokengela po bakwea na mbeba mutu moko adimisa bango na nzela mabe te. Mutu moko adimisa na nzela mabe te, soit pasteur ou bien évangéliste ou bien prophète. Donc iska bato oyo bako sala po miracle e banda kosala nini kosalama o banda kosepesa ou bien ososola yango yango nde alobi faut attention eloko nyonso oyo ezosala po tokomi na ngonga ya suka. Tokei na Saint alobi, many men claiming to speak for me will come and be saying, I am the Messiah, and they will fool many people. Verset 5 abandi koloba, donc bato ebele bakoya kotelema bazo loba bazo telema loba nzambe okaisi ke bango nde bauti pa nzambe yeba ke na mokili lelo nganga akomi pasteur, batakisoloka akomi pasteur, oyo auti na moi akomi pasteur. Donc yo moko esengeli osala ososola otanga bible na yo avant otika ndako na yo na tombo. Donc yo moko obunga na nzela te. Verset 6 alobi, you are going to hear the noise of the bottle close by and the news of the bottles far away, but do not be troubled. Such things must happen, but they do not mean that the end has come. Oko banda koyoka information, okoyoka bitumba partout. But alobi kobanda na yote oyo eza eloko oyo bible arobaki yeba ke bible alobi soki maloba na ngai ekokisi te. Donc likolo na alola elongwa na liboso na ye yango nde abandi koyebisa yo ata ndenge nini okoyoka bitumba partout, okoyoka problème partout. Bo alobi kobanga te oyo eza ebandeli oya passe oya mwasi amonaka ta ye moko azobota mwana. Verset 7 alobi, country will fight each other, kingdom will attack one another, there will be famine and earthquake in everywhere. Soki totali lelo bapays ebele bitumba ezali oyo tozomona ezokende partout, crise mondiale ekozala, makambo nyonso oyo ekotelema eza roi oyo ekotelema mpona roi oyo. Yango nde bible azoyebisa biso lelo tobanda kosala donc kokengela ere nyonso soki eloko nyonso wana ekomi yeba ke bitumba oyo babengaka amagidon ekoya olinga te oyo eza maloba oyo ya nzambe. Isika nyonso oyo ezwani ezoyoka biso nazoyebisa oyo lelo ngonga oyo nzambe alobi. Isika nyonso oyo ezali telema nzambe azoya kolala susu te bana nzambe mpona nini makambo ebele oyo mabe ekomi kokota na eglise, makambo ebele ekomi kokende ndenge nzambe alingaka te. Bon eloko nyonso wana bible alobi ekokokisama soki ekokisi okomona eloko nyonso
ekokoma maramo. But verse 8, all those things are like the first pen of the child birth. Eloko nyonso ebe na baki ngeli boso eza ebandeli oyo pass oya mama azoloka ta ye azobota mwana. Take na verse 9. Verse 9 alobi, then you will be arrested and the handing over to be punished and be put to death. Everyone will hate you because of me. Everyone will hate you because of me. Oyonde bakoteka yo bakomema yo na pake babomema yo mezela mususu po basambisa yo batia na kati ya boloko po baboma yo po yo moko ozoteya baloba nzambe mpo na nzambe oyo ya solo. Soki otali eloko ezosala na mokili na histoire mboka mosusu okomona ndenge bitumba ekobalaka bana ya nzambe. Tokee na verse 10 alobi, many will give up their faith. At that time they will betray one another and hate one another. Batu mosusu bakobanda koteka batu na nsima kokosa bango makambo oya mwabe bakobanda koyina batu oya bamoninga na kati ya oya mission na bango. Yebake nzambe oyo alobaki eloko oyo ye nde mutu aza nzambe oyo akotamwisa biso na nzela ya marano. Ata fwa ya bato mosusu ekokoma bon na zero mpo na nini eloko tozomona ezosalama na kati ya eglise na eloko bato oyo bato ya mabe bakoti kosala. Okomona paster azosala eloko esengeli basala na kati ya eglise ondrike eglise eza ya ye. Yango nde bato mingi bakomona na kati ya eglise kokende eglise eza mwa passe kokende kotel eza mwa passe. Mpona nini bamonaki mabe oyo ya paster asalaki ube évangéliste asalaki ube prophète akontinue kosala. Bon bien-aimé naza yebisa yo le vérité kolemba na yo te ata ndenge nini le vérité nde ekotelema. Oringa te yebaki ebible elobi jugement ekobanda na église ekobanda na église. Kotika kokende église te continue kokende mpo nzambe azotiliza mutu kosala mosala. Nzambe akowuta likolo te mpo ye moka ye nasala mokili oyo kosala mosala. Mosala oyo yesu asali esili, mosala oyo nzambe asali esili. Toza na saint esprit oyo azolema biso. Nzambe akotilize yo, nzambe akotilize ngai kosala eloko oyo ya marano na kati ya oyo ya mosala na ye. Verse 11 alobi, then many false prophets will appear at the full many people. So totali lelo bato faux prophète batelemi ebele bazosakola bazosala miracle ndenge na ndenge. Bon nzambe alobi bakotelema olinga te bakotelema bakobanda kobulisa batu na nzela. Nzambe azoyebisa lelo bien-aimé risiko ozali koyoka biso landa maloba oyo ya nzambe oyo iza ye nde aza liboso na yo aza liboso ya famille na yo. Biso tozolala tozolamuka eza na grâce ya nzambe eza mpona makasi na yo te eza mpona ndenge yo moko ozosala te eza ndenge nzambe aridi. Bato mingi baza na se ya mabele eza mpona mabe oyo basalaki oyo aleki ya yo te eza ndenge nzambe alingi eloko nyonso wana esalama na kati ya bomoi ya bato. Verse 12 alobi, such will be the spell of the evil, that my people's love will grow cold. Oyo eza bon musara oyo bato ya mabe oyo bato oyo bazokende église. Soki omoni eloko nyonso wana okomona motema na yo esala nini ekoma malili. Motema na yo ekoma malili te, foi na yo ekoma malili te mpona nzambe aza kote na yo. Ata ndenge nini kobanga na yo te nzambe azali ye nde mutu akrie lora na ya se azali azomona biso na eloko nyonso oyo tozosala azomona biso na ndenge biso tozokende mpona ye.
verset 13 alobi, but whoever hold out to the end will be saved. Mutu nyonso oyo asimbi maloba oyo nzambe oyo azotanga ngo butu moi ndenge ayebisi Joshua verset 1 alobi maloba na ngai elongwa na monoko na yo te, simba yango banda kokende banda koloba banda koteya maloba nzambe oyo basangani na eloko moko te. Okomona mutu nyonso oyo asimbi oyo afwa na ye ekokoma na suka. And this good news about the kingdom will be published towards all the world for a witness to all people, and then the end will come. Maloba nyonso oyo tozote ya lelo, soit okoyoka na Facebook, okoyoka na television, okoyoka na radio, okoyoka na WhatsApp ou bien Instagram. Bon yeba ke maloba nyonso oyo tozoloba lelo nzambe oyo tozobelela ayebi makambo nyonso alobi ekokende partout olinga te. Okoyeba ke nzambe oyo yesu na biso yesu masiya oyo tozosambela akoya akotambola ata soki litoi na yo eza mabanga ube litoi na yo oyokaka te. Nzambe oyo tozobela lelo akolakisa yo akoyebisa yo ke naza nzambe ya solo. Bien-aimé nazobelela nzambe lelo mpo oyo ye moko akoya toyebi na biso te, oyo ye moko akoya kosala makambo nyonso toyebi na biso te. Toke na Hébreu 10 verset 24 ti na 25, Hébreu 10 verset 24 ti na 25 alobi, let us be concerned for one another, to help one another, to show love and to do good. Tobanda kosali kosolola kosopelisa bato bon moninga na biso na bandeko na biso na bafrere na biso. Donc tobanda kosala eloko malamu tolakisa bango bolingo oyo nzambe alobi, tolakisa bango makambo nyonso oyo nzambe alobi, bandombe bayeba basosola bayeba ke bolingo ya nzambe eza ya solo. Tokende lisusu na verset 26 alobi, let us not give up the heart of the meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another. All those men more sincerely. You see that the day of the Lord is coming. Toboyate ubien bat oyo bazosangana na bana nzambe okokende koyebisa bango eloko oyo ya malamu mpo bango nde batika kosangana na bana nzambe te, bakontinue kosangana oya bana nzambe ero nyonso. Toke na Apocalypse 22 verset 20. Apocalypse 22 verset 20 alobi, he who give his testimony to all, this saying, yes, indeed, I am coming soon. So be it. Come, Lord Jesus. Mutazoloba eloko oyo eza John, eza revelation oyo nzambe alakisi John na Apocalypse alobi yende mutaso azo temoye eloko oyo amoni mpona nini nzambe oyo biso azoya. Tokena même Apocalypse 22 verset 12. Apocalypse 22 verset 12 alobi listen, saying Jesus, I am coming soon. I will bring my reward with me to give to each one according to what he done. Alobi nakoya na maloba na ngai na jijima na ngai bato nyonso oyo asali eloko malamu nzambe akosala nini akopambola ye. Mutu nyonso oyo asali eloko ya mabe akosala nini akofuta ye na mabe nyonso oyo asali. Bien-aimé nazoyebisa yo alobi awa nakoya
na eloko nyonso oyo tosalaki na mokili oyo. Bato mingi bazokende na nzela ya mabe, bato mingi bazokende na nzela ya kisorota, bato mingi bazokende koluka nzambe iska nzambe aza te. Bato mingi bakendeka na mwaye mpo bazala nini bazwa nguya. Bato mingi bazokende na nganga mpo bazala nini bazwa nguya. Alobi boye yembe ozosala mosala na kati eglise, fais attention mpo nzambe oyo tozobelela aza mutu te. Nzambe oyo tozobelela yembe mutu akoya mpo apesa yo eloko nyonso oyo osali na se ya mokili oyo. Soki oyibi akofuta yo na nzela oyibi, soki obomi akofuta yo na nzela obomi, soki osali eloko moko ya malamu akofuta yo na ndenge yo moko osali eloko ya malamu. Soki yo moko ozokende na nganga mpo na kisorota mpo odanye mbongo ubien osimba mbongo, nazoyebiso bien-aimé ata ndenge nini nzambe akofuta yo na nzela nyonso oyo yo moko ozokende na yango. Mpo nzambe oyo tozobelela aza nzambe oyo amonaka, oyo atalaka, oyo azomona eloko nyonso biso tozosala na se ya mokili oyo. Ata yo nde oza paster, ozopeya bato, ozokende na bango, ozobima na basi ya mutu, ozobima na mobali ya mutu, ozobima na mwana ya mutu, ubien yo oza na kati ya mariage obandi kosala divorce, nazoyebisa yo olinga te, mokili ekomi na suka, makambo ebele ekomi kosalama. Fais attention mpo na bomoi na yo. Oza na ndako yaka kovanda, nazoyebisa bien-aimé tika ndako yaka kovanda ekofuta yo te. Peut-être obotaki mwana na mobali ya liboso obongi nde erreur, deuxième ekomi erreur, troisième ekomi erreur. Yebisa papa wana akende kosala eloko na kati ya mutu na yo. Soki asali yango te, ntango mutu moko akokufa azokende lifelo. Bola ezali, lifelo ezali. Iska nyonso ezwami ezoyoka biso ata ndenge nini. Nazoyebiso bien-aimé nzambe oyo tozobelela aza mwana moke te. Alobi nazoya na maloba oyo ya ngai, naya kopesa, naya kofuta eloko oyo mabe oyo esalami na kati oyo ya ministère ya nzambe. Bato mingi balingaka iska nyonso bazosala eloko ya mabe na kati ya ministère baya kosala ngo na kati ya nzambe. Bato misusu basalaka eloko babengaka ere moko okoya kotela maloba nzambe ya eglise, bona nsima osalaka eloko moko ya mabe, oza na makambo na yo na kengasan, ubi oza na makambo na yo na remba, oza na makambo na yo na kasavuvu, peut-être yo ozovanda na banda. Nzambe azoyebisa yo un jour akoya mpo alakisa yo entre okufi na hotel ubien mutuka tuti yo ubien osalaki donc eloko moko ya mabe ekosala yo. Nzambe akofongola nde polele mpo bato bayeba ke mutu oyo azosala mbeba boye, mutu oyo azosala mbeba boye. Bien-aimé, nzambe azotia yo maboko na litoyi. Yoka nzambe ta yo moko oza na bomoi, yoka nzambe ta yo moko oza na bomoi. Bomoi eza na fongo ya mibale te, eza kaka moko. Soki eza na mibale baoloba te soki ekufi ubie olingi ekufa bazwi fongo na mosusu bo bative bomoi na yo. Bon eza kaka moko. Kende na hôpital okomona bato bazokufa na minute oyo. Soki otuni bango babana koyebisa nzambe limisa biso iska nyonso oyo tozwami. Yeba te bato nyonso oyo baza kobela, bato oyo baza makasi mpo na bango eza bato oyo baza normal. Yango nde soki omoni ata mama ata papa ata ndeko azobela ere moko akoyebisa yo bien-aimé tika ngai nakende kovanda nakende kopena. Eza yo nde moto oza na bomoi, eza yo nde moto oza makasi obanda kopesa ye concert okokufa te, eloko moko ekosala ye eza te. Nzambe oyo tozosambela akosunga yo, akontinue kobondela, okomona suka nzambe akosala nini, akoyoka yo, akosala eloko moko ya monene
contre yo. Toke na Matthieu 24 verset 42. Matthieu 24 verset 42. Alobi, watch out then, because you do not know what day your Lord will come. Eloko nyonso tozoloba Bible alobi totala toyebi te toyebi ngonga te toyebi nzambe oyo biso esengeli aya bonisa bomoi na yo ata nde nazoteya yo ata ndenge ngai moko nazoloba nazosenga nzambe asunga ngai tani nazoteya yo eza tani nazoteya ngai moko nzambe oyo tozobelela alobi ekoya biso toyebi na biso te ye moko ekoya biso toyebi na biso te esengeli biso toranda tososola totanga bible na biso bomoi oyo ta eza na ngo eske yo nde osimbi yango eske yo nde mutu oza na ngo nzambe oyo tozobelela ye nde mutu akosonga biso na suka na émission na biso tokotanga 1 Pierre 4 verset 5 7. 1 Pierre 4 verset 5 7. But then we have to give and console of those themselves to God, who is ready to judge the living and the dead. That is why the good news was preached also to the dead, to those who have been judged in the physical, external, as everyone is judged. It was preached to them so that in their spiritual experience they might live as God live. The end of all things is near. You must be self-controlled and alert to be ability to pray. Makambo nyonso oyo tozoloba eza ko encourage toyebisa bandeko tososala bango na ndenge nzambe akojije, na ndenge nzambe akosala, na ndenge nzambe akotamisa biso tozala kokengela makambo oyo nzambe ayebisi biso. Bien-aimé, eske ozwami ozoyoka biso naza mwana na bino Evangeliste Christian, nazo église na biso eza église anglicane, toza na adresse oya numéro 11 Basalakala, commune Talamu, numéro 11 Basalakala, commune Talamu. Soko olingi obenga ngai na WhatsApp ou bien na appel normal, numéro na ngai eza 090 49 60 767 090 49 60 767. Oyo eza numéro oyo okobenga eza na WhatsApp, eza na appel normal okozwa biso. Nzambe oyo tozobelela abatela yo okomona numéro mosusu na WhatsApp oyo okoki kotinda message to banda kobondela mpona makambo nyonso oyo problème nyonso toza nango na sala mokili oyo bongola motema na yo eza eloko nzambe azolinga mpo na bomoi na yo. Tobondela na kombo na Yesu. Nzambe oza nzambe ya solo, nzambe maloba na yo ekokende olobi Israel nyonso banguya bazali ubien bayoki kombo na yo alobi makolo nyonso ekofukama. Nzambe oyo tozobelela ye nde moto akosala makambo nyonso, ye nde moto aza na droit kosala makambo nyonso na kati ya bomoi na biso. Nzambe asonga biso na maloba oyo kolinga te soki maloba oyo ekoti na litoi oyo ya bana na yo elongwa lisusu na kote moko. Tika mbuma oyo ebota maramo na kati ya bomoi na biso na kombo na Yesu tobondeli. Amen. Okomona biso banda kolanda biso
to banda ko bimisa mateya oyo ekosepelisa yo. Semaine prochaine kozalawa dans landa biso mardi na mercredi. Mardi na pokwa, mercredi na tongo okobanda ko tala biso na chaîne na biso oyo. Depuis 2017 na bandi ko bima na media na bandi ko expliquer makambo nyonso oyo 17 na 18 lelo tozonga kisusu landa biso ere nyonso. Semaine prochaine tokomona iska Bible alobi botama mibale soko botama mibale te okokoma na lola te. Nzambe azala na bino. Amen.